Bonjour et bonsoir, chers amis fidèles téléspectateurs, pour le compte de la chaîne Molière Télévision, Canal Plus 355. Après avoir divisé nos émissions sur Molière TV, Canal Plus 355, nous avons aussi notre chaîne ici, les vôtres, en ligne, dont nous appelons aujourd'hui sur YouTube, dont aussi nous avons aussi dans toutes les plateformes, YouTube, Twitter, partout dans le monde. Micro d'or, presse en ligne. Abonnez-vous, chers amis fidèles, Internet partout dans le monde entier. Vous nous regardez, vous avez vos tablettes, smartphones, vous avez iPhone. N'hésitez pas au code Sinacat après avoir regardé nos vidéos du début jusqu'à la fin. Lorsque vous regardez nos vidéos, directement vous placez votre j'aime, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez aussi et après vous partagez nos vidéos. C'est ça la vision qui te comme à casse. Directement, on va entrer à l'actualité et jusqu'à nos jours. L'artiste à danger a toujours la morgue. Merci beaucoup, mon ami Pierrot, de nous aider directement à faire entrer notre invité. Oui, faire entrer notre invité directement. Ça nous fera du bien. Allez, voilà, c'est parti. À nos jours, un petit rappel, chers amis fidèles téléspectateurs. Jusqu'à nos jours, il y a des cela combien de mois, maman? Bonjour d'abord. Combien de mois déjà? La disparition, papa, à la mort. 2 mois. 2 mois déjà. 2 mois déjà, papa, ça la mort, toujours il y a 51 ans. Mais tenu tout sur le mois, par rapport à l'actualité, bah, écoute, toujours comme un peu belé ma case, tu éviter. Margot qui a la responsabilité, à Bagno, tout ça, Kawana, ou bien ils allaient dans Ngoka Rabandoko, Bazali, Bazalou, mais je ne sais pas. Mais quand un peu de nous expliquer un peu, aujourd'hui déjà 50 000 balles, aujourd'hui $2,000, il y a Barbara Kanam, $2,000 Barbara Kanam, Zouaki Yango, Nini Soussou. Les musiciens, ils 500 000. Je vois que Fali Patine le montant des cités. Explique-nous un peu. Tout ce que tu as dit à nos jours, Mbongo Jupe et Béléwana. Est-ce que tu as dit papa? Il est qui sur ma casse. Bonjour, bandeko bolanda biso bakongomani nyonso. Voilà. Premièrement, d'abord, naye kosenga bolimbisi. Kolimbisa na ndenge ke nayebi oyo aloba aza kose reproche yango asengi bolimbisi. Voilà. Na ndenge ya bomoto. Bato ebele baza choqué. Eza na bato ebele baobenganga Margot. Ndenge nasala émission te. Nalingaki te. Naboyaki. Papa so telesi atinda audio mo alobi boyebisa na papa Guy Molaire abi mwana nano il faut avanda nano nasalela papa na ye ava lobaka lokwa asoni na ye olobanga abi soki nga nalobi te nani akoloba parce que déjà de ebandeli ya likambo tobandaki meme ekendaki mabe. Ngai naye koluka mbongo na ebimba na liwa papa na nga te. Papa biso azalaki na yango mingi te mais azwi ntan ya koéduke biso. Papa na biso naza na baninga ngai biso bazalaka so complexe ya vie na moke azalaka nango atangisi biso na baekole ya bana baya naki moyibi na ye na eloko na ye te vendeur de journal abandaki koteka bajournal na Regina ntango autaka abandaka makambo na ye kolanda lite ya bembo na papa biso azwi temps ya koéduke biso. Papa biso akomisa biso baindépendante ya kindumba te to ya prostitution te to ya nini te bayebaki ndenge ya koaline biso. A chaque fois papa biso azalaka soki likambo ando oloba kaka Margot naboyi lelo kombo na nga ebeba kokisa nga soni te mwana nga biloko nyonso eza biloko ya mokili ekotikala kokisa nga soni te. Nayebaka na sa na bachaine ya YouTube bato ya minene lokwa bazongo mabiala bavi de recherche na sa bayoutube bato ebele soki bato bea baa na poto nde tolobaka bacélibataire ya poto oyo alobi ke te nga Margot nde naboye Margot na ndoso wana ebo azalaka mwasi na nga Margot nasala ebo aza te. Nayebi koyeba kogarde mpasi mpe douleur na biso tofinisa tata na biso te.
c'est bien bon bolo baké papa vani si papa na moni kutu na elo mo chokanga mutu mo akomela na limata linga akomelanga eza frère Lévite azala na poto na titre naki frère akoma makamoko eshokanga do na lela butu mobalo kwa mwa moke o juste ozoluka nini kunda tata ya bino te eza ni soni mpo na yo boye na ngabi na yo mpenza yo kokoloba nanga mpe ya makambo mpenza na mesana na klaxon mutuka papa ya biso tomesana nango bato to na immeuble abalela so ayokaka pipipi mutu mabimi makobeta 10 tour na journée ata aza osala ata mutu dossier okaka tokinaki otala bakoko na nga tokinaki kotala bakoko na nga pipipi oza babongisa ata mwana telatisa bango kaka tokei papa biso ayebaka liwana ayebaka yango komea koyoka bato somisoni papa biso azwi bablessure ebele. Voilà, on va entrer sur ça d'abord. Explique-nous. Nous surtout au bino bosu na compte famille. Tu regardes au kunda papa si. Tu regardes au kunda papa, c'est bien bon. Tu as combien comme un million. Même qu'il y a un compte sikoyo, au beau fongolais na marai bino maye compte au beau fongolais bino maye na marai. Beau fongolais bino maye compte. Et à fongolais yimo, tu connais biso maye na fongolais yimo. Ya solo ala marai azola na sika sikoyo. Fongolais yimo to fongolais somba. Bon ya fongolais qui est moko. Aïe bona au sécuriser. Voilà, bongo beaucoup cotiser même au-delà de 100 000. Si je ne me trompe pas, cela on va parler sur ça après. À nos jours, le moyen que vous avez dans ma boîte, on va être d'accord pour papa, le reste c'est de tout l'année après enterrement. Papa, c'est bien bon. Il y a les 15 dans les 16. Papa. Totali. Ma Catherine a chaki na okanda ko mama Catherine a ekolongola kanda atali ke oui naza mama c'est par émotion que bana bakokaki ko réagir c'est par émotion bana balobaki mais naza mama nazongisa motema sima mais le roi ma ministre pas zaki moi bimi mboka kena makambu na bande ko bundela makambu ya ba UNESCO makambu mama ma ministre azaki nango andaki ko apesaki biso bato to bande ko travailler na bango o aza dirkab na ye na dirkaba bande ko travailler na bango na sens que dirkab na ye profi bongo na monsieur dirkaba na ye wana so il y a un problème on fait ça tozwa ki mbongo bango balobi non lokola chaque na cadre ya artiste azaki mpe moto mpo azalaki kokamba structure moko ya ba artiste aza parmi ba tokobenga terme ya ba partenaire aza partenaire ya tu peux pas passer comme ça aza terme ba partenaire aza partenaire ya culture et art ni balobaki bakunda officiellement voilà ma ministre moko aloba pe na témoignage na message na condoléance. En tout cas, si Zaki souhait nanga na kunda ye lelo esali ki akufi mais na ko faut penza na honorer vraiment ba décorer ye boy to ko bibe ba lettre makambo nyonso mbongo wana tango ye to cheda to moni ke tira image ndeke écoute, Margot Chadat, ministère à l'objet pour asala nini balobani démarche il faut bino opé sa date to soli na papa les to vandi pe famille to président famille babi aïe nous comme nous ne maîtrisons pas le secteur là comme vous maîtrisez ça comme vous étiez avec votre papa. C'est bien bon que vous continuez toujours les démarches. Na sala, de bazo bimisa margo na consentement na ngai. Na kilo koso na ngai babike na lo koso na kilo koso na ngai. Donc tu acceptes mais on va nous j'ai la bénédiction de ma famille. Koko nani bavandi to vandi babi non yaya comme vous avez déjà avec le peu là comme vous avez dit que vous allez faire les choses. Nous aussi nous avons un peu contribué avec ça. Le col makambo qui n'est qui m'a déjà bayoki ke
président asali nini cotiser eboti makele bato mosusu bakangi baporte. Nous on enterre, la vie continue. Toye mpe tobandi na bademande tokendaka badémarche mosala kotambola oyo epesameli mutu te. Eza don eza don oyo papa noloba il faut avoir la compassion okofingama yango papa fingama mabe il faut zapela na motema nde eza na okobima botali embouteillage moi otembo moso te mpe imona bimene yango 10 000 15 000 ya moto esenye esili. Mais voiture papa ezali otambo nango te voiture papa nga nayebi koconduire te. faut le chauffeur yo kumbaka te bien sûr mais chauffeur à cause alobi otambolaka na bamoto yango ekona moto obimaka nango te moyebi ya mbuteyage ya Kinshasa mwa moto ka rapidité soka moto rapide. Voilà, l'hypocrisie est exactement l'essentiel. Mbala moko toye kolandela kaka tozwi date le 15 dans les 16 voilà. Le 15 dans les 16 wana il faut patienter. Baye kobenga biso les 14. Non, vous pouvez d'abord stopper les dates bopesaki biso lokwa non to se préparer. On a battu au ministère. Donc on est monté ba changer ça qui date voilà. Accordez-nous encore une semaine. Tovandi tozela. Ah déjà il y a consentement na tende. Il y a qui besoin dépendre na ministère. Voilà. Après kokosela makambo pa mama Catherine kokosela makambo mama Catherine ay kozomisa motema sima moni ke wana baza bana il faut to sani to encadrer bango. Maman lobi te lokwa un problème na nga ya dans moi koko so santé dire ka bozo travailler boye na boye bo poussa date. Communiquer pe ebimi consentement marbo na nini nga na komi communiquer babi na nga koma communiquer na komi communiquer lokwa kana signé ki communiquer nde komi ke marbo le bien kobimisa ebe ma papa bango na juin. Mais jusqu'à nos jours quand la place des artistes toujours là la wana na place des artistes to là la kike na place des artistes kike musique ezobeta nango voilà. Parce que premier jour nazalaki wana tovani na bana oyo to évoluer ko wana tozaki en réunion bayana na batika yenga bango jusqu'à nos jours bazana vraiment bayana vraiment en tout cas personne tali papa boti ba mibali otali pa mulongo a shula iso abandi okatana otali totola inono tovani ne de 18h30 ti 23h avant de 4h du matin wana erna na longwa yo longo yeti 4h tovanda kana parce que papa tsaka c'est mon vivre atako ba musicien ba yaki na bango ba muso abaki lambali ya tokoya te population ezaki na ba besoin interroger na ba nzembo tozo sepe moi bonne moi ba nek organiser ba matin à l'instant ça stoppé na place des artistes stopper qui parce que to ba nek on ça to préparer sortie ya corps à papa. Vous avez dit que na pourquoi batola la tozo na biso kolala awa. Lokwa mukolo le pan on peut aza parmi ba partenaire à papa. À part qui mukolo pan aza be partenaire à artiste en danger. Voilà. Après ça biso ça Ophélie. Futate. Après ça be ça l'Ophélie. Et là ebota pe un problème nikambo ça l'Ophélie. OK. Voilà, donc qu'est-ce qu'on directement dans tout. Voilà, moi je connais tous les artistes parce que c'est que là na biso voilà. Oui, voyez voilà là na ndakula on ne refuse pas. Alors explique-moi un peu. Date calée à nos jours et pesa minamté. Est-ce que vous avez dans le ministère ba ko libérer corps ya papa sous autorisation na bango? Tokenaki ministère to solo laki, on nous a dit que non, on leur accorde 48 heures. Tu accorder bango 48 heures. Kena mkona date ni. Pour ce change nga akoma kuna akoma papa. 48 heures ba pesa. Akomi nani? Na koma papa. Ni ando ke vande la bango na vande le bango. Ata ba baki ba kosele makambo pa mama Catherine. Voilà. Ti quand je maman Catherine Robi maman pardon lisanga. Voilà. Ezalaki boyete. Na koma na kinda na ngafuna na vandi. Na yo ke moi prof attends j'appelle maman le quoi maman yaki abimito azana nzela zoya na benga maman. Nde omoni ressenti to solaki babi que notre tika de 48 heures comme ça il y aura une date oyo et pour oyo ba couper ça officiellement. Donc sur 48 heures total déjà que les lots jeudi vendredi samedi dans 2 jours c'est un peu
Comme ça, à partir de la semaine prochaine, il y date aura un communiqué officiel où il y a que l'obsèque de NSC, Chaka Congo, Boina Boé. Bandeko oyo boza alésé na ba audio bozo yoka bani en tout cas bolimbisa eza nango ngai te. Voilà. Ezaka mutu avandi kaka abi ngala sala bona sala. Merci beaucoup. Nous tous un artiste ebélé, chaque Congo assista ebélé baza pe de son vivant. Tous le rôle Koffi Olomide ou Ranson Jubin Piana. Tout le temps ba leader hein, au baza populaire. Tout le monde est leader. Voilà, non, auto ngana lotanga on a eu on otanga. Tout le monde est leader. Koffi, Fali, Ferré, toujours Fabrikas, ba grands artistes, est-ce que ba meki peut répondre quoi assister yo? Même ya kovanda ya pamba, ya kobenga ya pamba, quelques artistes là ba meki obenga. Ba appelle les kotaka. Les kotaka. Okotanga kombana ya sabenga. Ah non. Pas léser ba. Quoi léser ba tout. Kandeliko. Na boy quoi léser. Voilà, merci beaucoup. Ba appelle les kotaka. Les kotaka vraiment. Au monde appelle un tel bois benji, abenji penza. Et puis natinde l'hôtel. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'affaire, il y a $50 000. Il y a papa Marai Bozo et la ligne. Moi, si il y a Marai, il y a côté en qualité de qui? Il y a côté, c'est normal. Il une seule chaîne. Il y a affaire à papa. Il y a affaire à papa. Il y a ta femme ménagère, non? Balobi, oui. Il y a Abi Aza secrétaire en Bali. Pour tant qu'il peut danser à Mobali. Azapé secrétaire. Azapé secrétaire ya mobali na ya fondation la fondation ceux qui sangwa. Mais quand ça kene nguna na président na compte ya fondation. Yeso na président ça kene na compte ya fondation te akendaki na compte ya Monsieur Marai. Monsieur Marai. Aye ko sala appui ya. Aye ko sala appui te aleleli mokonzi ya mboka. To kufeli mokonzi ya mboka lobi ngai nazo cotiser emeka kosunga ta famille na mwa mapa mwa sukali mwa nini esunga ta na mwa eloko ekoki kozanga mwa chemise ya mowei mwa nini esunga. Voilà. Sikonga na tuni na ta o nyonso Monsieur Marai ya sala pembeni ya papa Wemba. Voilà. Na ti akomi lelo un grand artiste. Est-ce que Monsieur Marai ayebi ndenge bakundelaka bato te? Ayebi te ke no atande ye moko azazade bande ozotonga ndako. Il faut zala na état de besoin. Oh lelo na kokamwa papa nanga. Confrère papa Didier Masuki. Akomi lelo porte-parole ya couple Marai. Abimisa papa Marai. Eza ba mikanda musu abimisa na ba média te hein. Oza muto oyo soi-disant kolingi okoma o remplacer maman ministre na poste. Olingo remplacer maman ministre na poste. O remplacer maman Foura okoma ministre à culture et art. Eza na mikanda mususu babimisa ngo na ba média te. O babenga ngo ba lettre administrative. Oza na ngo esukeli ya yo moko. Balobani eza tellement balobaka soki nini eza conseil douleur soki nini eza douleur soki nini un adage adage mo lobama wana loyenge eza soki ndeko douleur soki nini makambo osala ana ngali no sana émission longola linette pwani omeli yo pe ovandi pe na mama penza lokwa ya bi aza leke pa na nganga na mukolo na ye voilà bovandi penza boye bolongoli pe linette penza posé yo lingo loba ti olingo loba oyo ozosala to nga na lingi o nga nazosala mpona vanda silence alingi koba oyo tobenga yango na papa ndoloba ngo na mers donc tozosala bafro bruit tozo kodéranger donc tozodéranger population tozodéranger peuple nde tozosalela oyo bato bazoyeba vraiment makambo vraiment exactement te nalingi naloba te me yango na yo osala nini naloba parce que namonaki ozoloba ozosala d'émission osali olobi quand même ozwaki autorisation famille. Oui, j'ai eu une autorisation. Oui, il faut que ministère pour informer bango. Mais oui, maman Linda. Tika ko chaka papa ko benga papa leki na biso. Pardon. Abenga ngiste quoi pour tika moi c'est libala benga ka mibali ya batuke. Moi c'est libala ko benga mutu faut ko senga autorisation.
tika tika papa leki nazo naza ba choc bazalaki ebele basili atikali kaka ye moko tika 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 azalaka ata azalaka na matadi asalaka mosala na ye yo moyebi mosala leta ndenge ezalaka il faut kenda kosigner présence ozongi tika pardon tika tika soki makambo elekani na groupe ya bamusicien oyoki kaka oza western union te monogramme to ria otransferaka bamessage illiko cash to illiko cash otransferaka bamessage otindi ozongisi message papa leki kuna balobi boye papa leki mara ya koloba nini ozodindisa mobali no na libulu ozoyeba te aoloba nini nakoseli makambo tonga Margot nasali nini oyo mara ya koloba oyo oda bolobi déjà ke nga napesaki mara 15 000 po memanga poto eza vrai ou faux ya wapi ya amemo poto na lolenge boni ndenge nike lokwa nga nakovanda na Kinshasa te mbongo wana yo bon kende nango osala nga démarche nga na ke mais que sur 50 000 mara akataki 15 000 en qualité de qui mbongo abi mbongo ezalaki aye po ye moto akende kosolola est ce que ezalaka bongo bete eza bino famille bokoki koraisonner te abi ekoyaki na maboko nani ya maboko na ye alors voilà expliquer que badétail nyonso eza ya ye alobi ke mbongo wana aza na droit nango po eza mbongo ye moto asengaki alors yo monaki yango problème te apparemment mara ya komi lokwa mundele mpo kovanda na poto na Belgique mpo baroi belge alobi boye alobi ke mpo nga moni nga asalaka communication nayesa dalinda naolinga oshoke bino te naolinga oshoke bino eza makambo mosusu na oloba mais yo omona yango moto asala communication acomprend mais yo omona lokwa na shoke yo na mobali yo papa na nga nde aza na komi da na age akomelaki se estoma na tension naboyi na ngai komaki o mara asalaki mpo Margot nazolinga yo toza na bit na mpona papa wana bana na ye bazanga ye nga bit na nga eza yango wana aza papa na nga aboyaka nga tata ndenge nini pardon nazo a chaque fois na nde osengo pardon na makambo pardon azwi mbongo alobi ezali mbongo oyo ebimi mpona marai bango basengaki parce que ye aza na famille présidentielle ezalaki mpona bango eboyeboye nde bayaka trafic d'influence bakangelaka ngai naolela papa na nga na bafaçon ebele na sens nini mo dépasse na ngai ki bino boyebi boya bayaya oyo tokuti bino na monde ya média nazala so nasayeba baimage na nga banini Margot papa babengi Margot monana na comprenaki te monana alingi opposition monana na comprenaka te mwana alingi nini juste mais namoni après liwa papa lokwa balingi baternir image ya motu moko boye molokwa Didier Masuki akovanda finganga molokwa oyo nani oyo nani il s'appelle comment etiki mbukusu ntango nabosani nde otanga nkombo na ye ovandi nokomi mwana wana Margot tozala bato boza babutala ata bana no baza banationalité soki belge soki française soki nini moi je suis fière de porter la nationalité congolaise je suis trop fière de ça bino botika bana no na poto mpo boyaka kotraumatize biso bino boza na babengaka nini bapasseport rouge bapasseport nini pardon nana omona ovona mfuta na Facebook ya iva batukudu nde na dérangera nyonso iva etala motu bo alobi boye akolanda te ezalanga na sola na ye tala motu akolanda te omonaka okuna abengi samba bumba to bato mosusu bamishonoka to banani kangaka ta makambo alobi na mesana mpo nga monde na boye naye nde basalaka analyse nayebi ke na otanga koma motema nayebi ke na oshoke motu boye place boyeboyeboye mais c'est pas pour le moment c'est pas pour le moment sikoyo nateli sikoyo baémission so papa mara ya oloba oyo kotia kombo ya pauvre mwasi ya bato mama ya biso mama ya bango moto ojuste yuza moto ndenge nini émission ngo mpe osali lokola alinda telemi asimeli yo nde nzete afufu po abeta yo okoma obimisa bamikanda mosusu tala mbongo Margot asengaki te babengaka yango état de besoin tout comme si lelo mpe yo mpe so obaki osunga obike non
on a besoin de ça état de besoin. Vous présentez les gars. Vous présentez gars. Vous sélectionnez au monde. Solo là verbalement. Voilà. Ou bien on va faire moyennant état de besoin. Et ça là qui bon. Voilà. Merci. Voilà. Il y a de cela quelques jours, le président de la République a signé l'ordonnance loi. Aux Amoisi, aux Maman, Premier ministre et à Moissi à côté, aux Aline Congo. Je pense que est tombé pendant lié à papa jusqu'à nous jours dans la mort. Maman Zota Losiko. Maman n'a pas monté ma mounée. Maman Julie Naebi. Maman Julie Naebi le loté. Voilà. Aïe Bipeyo. Maman Julie maman Zoto Tunisa et en voilà. Heureusement aucune activité mais sur le monde est bossé. Puis lui va maman est dans sa chaîne. Voilà. Mais elle n'a pas médiaté. Elle n'a pas médiaté. Mais à maman m'a sali belé. Voilà. Premièrement d'abord on peut sa merci. Na Sama Lukonde. Oh abimi vraiment tête haute. A s'impliquer bien maman papa. Oh, a s'impliquer tu kai bon yo audio à 4 minutes te balobi na audio à 4 minutes. Yo landi te. Nous sommes ngwana. Oh, audio oh. Osoza na ngwana. Yo, nga una kaso kama acha mwana seku, na kama acha mwana seku tuka. Ezali soki mama soki babi aza soki chanter so nazo yeba te soki na oyeba te. So mama soki fly, soki na oyeba te. Premier ministre pourquoi pas? Parce que papa Zaki de quoi partenaire na bango. Papa Zaki soki likambo koyi ba okomela gouvernement akomeli boye ba deux so yebi ndenge ba association tambola. Attends donc ba ça na culture qui ya kobatama. Nous sommes les Nords. Moi j'ai fait avec qui moi j'ai fait le film de Kimbangu, moi j'ai fait ça. Le papa Zaki motema polé les ça c'est comme na komeli boye famille. Tellement tu peux tambola tokeboye. Tokeboye moi dans le bango c'est l'argent travaillé, c'est pas l'argent volé. Papa disait ça à tout le monde. C'est l'argent travaillé, ce sont les idées. Moi j'ai mis mes idées. Ils en rappellent donc. Le coup le siko ba no zela akende penza kufa. O ba bimisa siko mandoki ni ba bimisi mandoki. Papa a un problème mon côté. Maman j'ai dit c'est ma maman. Quand on a encore il y a très très mal au baquet, na combien de temps na ba 200 000 300 000 vraiment. Quand mon coca bimé ka premier ministre pas. Et vous appelez les musiciens Moussoukou na pe na ndako. Voilà. Oh, na yepe ba maman na nga yambinga. Po dana ko bane ko komeda makambo papa. Boyna boy. Ayambinga ito sololi. Félicité. On a félicité. Moi aussi, comme il faut que le mois c'est 31 000 le bago le margo impoli. Na manqué na ni ça le vérité na bimi impoli. Ça va. Oh yo manqué milliardaire à Wengi. Na manqué milliardaire à Wengi na nini? Wana milliardaire. So na lobby. Milliardaire à Wengi nani? Wana. Milliardaire à Wengi. Nani? Uko sone na bureau na? To sone na bureau ya nani? Comment nani? Voilà. Je connais nos hommes dans ma casse, mais Mara aux autres en direct. Oh, Mara il autant parce que tu as qui na. Yep, on a pu bosser na bureau vous allez na. Tu as qui n'est parce que mambo ande koloba. Soma kama papa ils a freiné mingi ça pour nae. OK. Ba kenda ba global na ba sponsor. Ba ya masanga ya mai ya nyoso wana ke soki mwana ba lettre ye ya komba boye. Asa danger bo accepter ngote. Ba kovandi place ba kenda komela mo kawe na bango. Moi là to bête relakisa e. Relakisa nga na identité na mito na komi orpheline. Oko boande kolakisa chaque po azalaki vivant. Ki asali boye bobi to ko telemela ye na boye to ko sala bo to ko filmer place to ko sala boye. Dieu merci parce que maman ministre a comprendre que bato bande conduire ngai na erreur. Il faut na luka pona kende na ngai tête haute na bima na ministère na il faut na sa na bongisa na bunda chaque na ki. Si on comprend aujourd'hui l'artiste bazo la nation loroté, c'est l'artiste iceberg artiste à danger. Les autres la loroté. Tu le ba la natilelo. Bo potana kuna ministère. Tilelo. Bazo en qualité ni koto mamna bango sokoda to koto za pona iceberg artiste à danger. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci. Merci à artiste diaspora. Voilà. Diaspora. Merci beaucoup na show des stars. Voilà. Bébé, merci. Un bon geste. Grande sœur, moi, il y a mon journaliste, chroniqueuse, mais il y a parce que puissance, si papa n'a pas confié. Merci na kotanga ponga za enga papa so exato mo
na kotanga vraiment kombo na ye ate ya moso na mati penza ya moso pe ya mo basaba émotion ba choc na tête place so papa azaki likambo elingaka ezala te na présenter mpe bacondoléance mpa oti okufela Jean-Paul le père Jafrose ye bina azalaki à tout moment tata babendaki ata ye bayoki kuna osala nini azongi mais mo il faut kaka naya merci na papa Lofongo papa dika mais faut natanga bakoma po batolala mais ba musicien natangela ko bakoma otanga ite mais wana nozotanga papa Lofombo papa Dikando papa Wazekwa baya nanga famille lai papa Voloko kuto aya abina nga ma fille si je suis venue c'est pas pour l'argent c'est pas pour quoi chaque asali belé na vie nanga OK à mon papa Lita Bembo akokata ko ya so kali kam allo baba balobi nini bato bazobenga nga ebele avie margo balobi nini nga nde nabwena na kanda aloba jusqu'à l'implication mpe alita bombe none ate eloko te aoloba nini azoya aoya alibanda mboka oloba nini ata obi aloba libanda na koyoka ye nani akendaki ntango président azalaki na belgique aki kosenga audience apres na président apresente baexcuse asengi bapardon kelimbisa so oyokaki makambo eshoki tala mpona boye ke ye mpe marai azala na belgique ti président takoki belgique ayambaki ete madame Linda président azalaki na belgique ayambai papa nanga Lita Bembo basolo papa asengi pardon asolo ya bilimbisa mbana soki oyoki mwana dekonaki to likambo ebimaki eza mpona boye yoka mpe mokonzi mboka pa aliaka litoi moko te alobi na pas de problème azoprépare soki asisi makambo ye moi baage bapapa bakomi nango azoya mabi margo par jour nayambaka ata 70 appel naoyebisa nani papa Guy Moller nga margo oza na bana wana bana salite ya ndako ya bato ebimaka libanda te wapi na bana olia mosusu bamendako mpe vidi ya makasi ya mosusu koleka nga mpe tika kobebisa réputation na nga ata olingaka papa na nga mingi nde olobiki wandekoki otali na hôpital ozalaka tout le temps na ye mpo na mémoire ya papa na nga tika kogaspiller énergie na kobebisa réputation na nga nakoyebisa na mwana onaye place abimela te so paster azala paster soki Liverpool on se connaît pas moi je ne connais pas monsieur namona koka na kati ya groupe nde bozalaka papa Liverpool je ne connais pas je ne maîtrise pas le respect est réciproque nga naza mwana no te moi je suis une mère naza mama bana naza mwana bino mwana c'est bon mais na mito tosala makambo eza administrative baaudio nyonso makambo nga aza na bagroupe na bino te baaudio nyonso makambo nyonso booloba batindela yanga pardon audio ekendaka mosika